Kende na YouTube o tape Toyekola na Lydia okomona logo na ngai. O cliquer sur subscribe pour s'abonner, comme ça o cliquer na ngonga oyo ekobanda kotindelo ba notification chaque fois vidéo ya sika à partir à Toyekola na Lydia ekoti na YouTube. Après wana okoti na page ya Toyekola na Lydia okomona ba vidéo nyonso ezali wana, tala yango, aimer yango, commenter, partager yango po awa na Toyekola na Lydia tolobelaka nyonso sauf rien. Toyekola na Lydia. Mbote bandeko lelo na Toyekola na Lydia tokolobela makambo R. Kelly oyo ezwi mbilinga ngana États-Unis. Ba ligation na yeki abandaki ko kanga bana bato basi comme ba esclave ya sexe adako ko kushena ba mineur makambo belé to kota en détail to comprendre e bandaki quand awa bazo bisa biso ke e bandaki depuis na 1994 tango abalaki Alia zaki na âge ya 15 ans. Après wana pe ba ligation e belé bimaki ya soi-disant ki ba sex tape. Donc asala ki ba vidéo ya porno na bana mike na kati abanda osubela bana batu na nelongi na nzoto biloko moko vraiment démoniaque ko banda ko sala o ebimaki libanda. Siko tozomona na chaîne moko awa na États-Unis bazo lobela sur Alia yeyo na R. Kelly tango yazaki na 15 ans. Donc R. Kelly abanda depuis kala kolanda bana batu ya basi ya mike. Na koloba teke basi nyonso ba ye liboso o bazali na documentaire wana ke aviola ki bango na koloba bongo te na ba pete kaza 100% innocent. Mena koloba boy. Ndeng balobaka maye ninga na kapamba te. Soki maye ninga ni seke problème eza wana. Menga na kopesa faute 100% na R. Kelly te. Na kopesa faute 100% na ba parents ya bana wana. Soki mwana no azali mwana 15 ans, to na 17 ans. Okoki jamais kotika ye na musicien o aza mukolo sans supervision. Eza tellement dangereux que ndenge ni bakopesa mwana na bango muke confiance na mukolo o bayebi te po aza kaka artiste, peut-être comme ça mwana bango star, comme ça mwana bango célèbre yango ba exposer bana. Donc eloko wana eza eloko moko ya ko encourager ata muke te. Faut ba parents bazalaka toujours prêt ya bana na bango ba mineur pour ba protéger bango contre ba pédophile oyo bato bazo sala makambo démoniaque lokwa R. Kelly. R. Kelly abanda musique depuis kala. Biso nyonso tolingaka musique na ye, tolingaka R&B na ye, aningisa monde entier. Kuta sali pe na nzembo na fali. Mais ndenge nini R. Kelly akosa biloko démoniaque à niveau bo. Eza impossible, eza incroyable, eza somme. Nga na supportaka basi, naza féministe te. Na supportaka basi, na supportaka mibali, na supportaka bato nyonso. Mais eloko esalami eza incroyable. Eza pasi pe mawa. Ndenge ni ba parents ba kotika bana na bango na maboko ya mutabongo en plus ba ligation o nyonso ba banda ko loba ba rumeur ba police report o banda la que garçon o aza danger pour na bana ba ya mineur mais ba parents bazo kende ka kotika bana bango po baza désespéré po balingi bana bango bakoma ba célèbre po balingi bana bango pe un jour bata na TV ba ke wana mwana ngai aza star exposer bana bato basi ya mike na maboko ya pédophile oyo bo exposer mwana bato mike na maboko ya démon oyo eza impossible na bato abima na bango ba adulte abande toujours ko manipuler bango mais faut type mususu eza ya basi mususu bazan la koswa mbongo oyebi bien ke mutango azo maltraiter mo vandika wana po nini po lingi ko sala te olingi kaka pesa ka yo mbongo heure nyonso olingi ko sala te olingi kaka ko dépendre na star yango bango pe ba star bazwaka avantage ya bana wana ya ba jeune fille wana ya ba jeune fille wana pona ni ko sala bango biloko oyo esalama te po eza blessure yango wana avocate ya ville oyo R. Kelly azalaka encourager basi nyonso o R. Kelly a viola maltraita asala bango makambo esalama te baza ba mineur baya bakende na justice pona bakende ko accuser na mambo nyonso asala ezosala pasi na motema komona makambo apo surtout na États-Unis tozali na mboka o bazo telemela na Me Too movement bazo telemela makambo apo bazo telemela ko abuser bana bazo telemela ko abuser ba femme noire ba femme mindele ba femme nyonso en général o baza ba mineur R. Kelly osa eloka bo eza eloka ko kamwa ezeloka ukamwa o mwasi na Drea Kelly
ye bona yebite mais ngapo na ngana sana duto vanda na mobile na batan ebelo botana eba na musiko yo bima I don't know pour nga isa vraiment questionnable mais ba femme susu na zap eza na conviction que susu bazawana esalamina bango asolo ngo ba femme bazo protester na ville oyo Arkeli azalaka ba bayo kasu musique ya Arkeli te batu ba encourager su Arkeli te bakenda ba concert na été po makambo asali eza diabolique eza démoniaque et ça la maraté ndenge ni okuko abuser bana bato miki ebele boy pendant plus de 20 ans plus de 20 ans sala mambo boy ngaku nazo kamwa ndeni batika ye plus de 20 ans leka asala ba mambo boy voilà za na prison depuis kala mais batika ye peut-être pas na mbongo pas za célèbre peut-être na ba avocat ya makasi ba avocat ya makasi oyo bako aider a nini azala kite po eloko aboye ekamusenga makasi ndenge nini Arkeli akosala makambo oyo eza mwana mwasi mutakomaki asengi bolimbisi na basi nyonso papa na ya sala bango mabe na kotia link na sebolanda Sony etiki Arkeli oyo bandaki koproduire Arkeli puis toyoki ba rumeur ki azolinga se préparaki na Afrique kokende na Afrique te Arkeli africain balingi na bango yo te oyo sali eza insupportable eza eloko moko tokoki kolingisa te donc zalaka na États-Unis soki ya solo osalaki yango et si c'est vrai que yo osalaki eloko ya bongo okende na prison osala ngonga na yo ntango na yo na prison comme si ezala leson na bajeune oyo bazoya na basala erreur oyo Arkeli asali te oyo ezalaki ndeko na mino Lydia na to ekola na Lydia tokutani à la prochaine.